Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali invité la Tchad na Djamena et sikanini bazali ko célébrer fête na bango ya indépendance ezali koleka na kitoko kuna esengeli boyeba pe que secrétaire d'État américain azali na Rwanda fara na Kagame azongeli makambo o alobaki awa, c'est-à-dire Rwanda ezali ko soutenir M23 esengeli batika COP wana bazonga na normal po bafa na kimia na République démocratique du Congo mobimba esengeli boyeba pe que na édition ya lelo na suka bokozwa maye oyo ezali koleka na TikTok rubrique divers na biso e bandi ko offrir bino oyo nyonso esalemaka na TikTok, c'est-à-dire bana na bino makambo asalaka na baya na bino na bapapa bino bokomona yango désormais na KNB TikTok ekobanda koyinda mabe. Nazane esengo ya ko retrouver bino ki KNB pe ezalaka ba sujet ya bitambola tambola oyo bolinga kolanda mingi tomituni soki mwana mwasi azali koluka kozwa contrôle ya téléphone to ya ba appel ya mobali na ye, est-ce que ezali normal to normal te? Biso na KNB to réfléchir sur yango pe population elobaki nga opesa ba fiwa na conseil que soki ozana libala eza garantie kosala zwa buzoba te, so osala zwa buzoba ekomi malo petit na vie moko boye o perdre kutu garantie ozalaki nango. Soki papa ye yamba ndenge mwasi yamba mobali bosoli masolo ya bien oko contrôler papa na téléphone ata mokete lobaki apesa yombo ata apesa yombo te bosola na coin na ndenge mususu na téléphone te na pesi bino conseil obosale lango soki olandika ko vérifier téléphone à papa okutana ba appel moko mabe ko susu moteur ko memo pe boma papa yeza mabe makasi nazana droite pour téléphone nanga tete ya papa jamais ko contrôler ngo attends na makamba cache wana za téléphone na yeza ngate jamais ko contrôler téléphone mbali ya lukila na sa AVC nga ko kufa mbali tikali esimba te jamais ko contrôler téléphone mbali en plus ba bengo portable eza uniquement ya mobali eza ngate na ko jamais ko contrôler ngo naza droit contrôler ngo te pa linga rapete na simba ngo na apna droit contrôler ngo te na pesa wa conseil po mbe msu pe bonga bala ka bongo mbe msu balinga te mo bala pe kufi to mona ngo pe na pesa conseil ba sala bongo to ba contrôler téléphone mbali te lo ba yemo ko no to te yemo ko pesa yo te yemo ko ndimi ke o tala wana eza problème te na ko contrôler na message à 100% te po ne te contrôler téléphone mbali pour la ko sala ngo te na na confesse mbali na ngati na ko contrôler na bo ka miso mo yemo zo fina na bo ki miso na tali tala nini wana sens wana mais ozo ya azate na ko fina tata la wana peneza bien te et même avec compréhension dans d'une manière qui peut-être yo e bara mobile na vivre na copine mo boy tango vérifier téléphone au moni appelle la copine on a peut-être par connaissance le quoi basara da basala connaissance yo tango romona et beti compréhension et compréhension na peut-être na bilomi balé différent et ko pesa sur na ko te ko ma pe ma be na divorce et surtout bazana même toi na mobile na o ko contrôler téléphone na mobile na au cas où il y a permettre yo que au contrôler la téléphone na ce qui appelle ça autorisation te pour oyebi que ce qui ils ont dépendre na mutema ya mutu est-ce que na ko supporter ce qui appelle ça autorisation te ko contrôler téléphone na ndenge nalobaki na titre président de la République azali na Djamena na Tchad et sikanini azali ko participer na fête na bango ya indépendance. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo azali président de la République démocratique du Congo na diplomatie agissante azali ko continuer toujours ko soigner ba relation na ba homologue na ya Afrique. Ba détail bolanda na reportage oyo. 11 août 1960, 11 août 2022, 62 ans au République ya Tchad et accédant à l'indépendance na yango. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, na qualité na ye ya président ya CAC, et akendaki ko participer na fête ya indépendance ya Tchad. À côté ya homologue na ye Mahamad Idriss Déby. Président Félix akomaki lobi na Djamena mercredi 10 août na debi ya soirée ayamba maki na descente na ye na avion na homologue na ye.
ba président oyo mibale ba ko profiter na occasion oyo pona ko échanger sur ba sujet ya intérêt commun na sous-région. Eza normal. Oui. Secrétaire d'État américain azali bongo na Rwanda esika nini apeseli Kagame farafara ndenge nini bazali ko soutenir M23 batika makambo wana bazali na posa na kimia ezala awa na Afrique. Rapport crédible qui indique que le Rwanda continue de soutenir le groupe rebelle M23 et possède ses propres forces en RDC. Tout soutien de groupes armés dans l'est de la RDC met en danger les communautés locales et la stabilité de la région. Et chaque pays de la région doit respecter l'intégralité territoriale des autres. Les États-Unis ont le même message pour tous les pays de la région. Kaye yawo ebel texco azali ko continuer ko offrir bana Kinshasa pe bana ya Congo mobimba biloko ya qualité. Papa mama rentrée scolaire yango ekomi pene kende ko sombela bana biloko na Beltexco pambate ba jour etikali ya kotanga ba semaine etikali mukie boyebela air yango yo sima o na sombi eloko te yo wana ka komela masanga na nyangwe to na yolo me yebela rentrée scolaire yango ebandi kende ko sombela bana biloko na Beltexco. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 48 feuilles quadrilignés tozana ba cahier à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina ba cahier cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka ko bosana te balobi tango ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Est-ce que ezali normal que mama bayara pesa mwana na ye ya mwasi epai ya locataire po afutaka ndako malamu pe na ordre ekosimba te wana eza bamama moko bazala balokosa mbongo donc mpo na nga moko to mwana akokabaka nga jamais mpo eza bagu na nga te eza mpe bashwa na nga te tu vois donc mama aza na shwa moko osalela nga te donc ata aza kolo lupango ata aza mama yanga aza kolo lupango aza na shwa te akosalela nga mwana conseil na opesa na bamama bongo bayeba kodiki bana batika kolivraka bana epai ya bato donc balivre mwana te mpo na mbongo nde nzambe nde apesaka soki ozolivre mwana no mpo na bambongo ozwaka otinda mwana wana libebi en plus okozanga mwana wana okoperdre 9 mois nyonso olekisaki bapasi wana bamabele toliaka bamakambo nyonso okobebisa yango mpo na pamba otindi mwana no bakufa maladi lelo ekomi ebele papa maladi eza ebele surtout biso bajeune fille nde toa victime ntongo mama amoniki aza na mwana bien aza na mwana kitoko donc osaka kende kaka kende donc soki eza bongo bazotia biso mpena mabe donc biso mpe bana toyokaka kaka te oyo bamama balobaka tosalelaka makanisi na mayele ata aza mama aboti abimiso na mokili so omoniki azoloba nokikama mabe esimbi te boya carrément ata aza mama na bingane na memo na libuma omoniki mpena eza bien te mpo na profit na yo fo boya eza lokwa ndeti donc nazobebisa vi na nga kwa aza mobali ya vi na ngai te sikoyo nga na kokende olinga ye eza kaka posaka na nga na ndenge kaka avandi na kati ya lopango oyo ya biso na ndenge azofutela wana
asakani na nga po akobima akotika ne ngai ou bien azoya pe na basi mosusu oyo alingaka penza apa nga ke bakabanga pa mama na biso te aza ou bien na basi na ye bafiancé na ye mosusu azoya na bango wana place nga nazovanda na mama na nga esa na nga pe bien te eza lokola azosakana na ngai akobima kotika na ye nga na nga na nde nazela na olinga na nga te nga moko nalingaka il faut mobali alinga ngai et puis na kati ya lupango te mpo na respect fo aza libanda mobali ye moko asepe na nga alingi nga tosali makambo nyonso libanda so mpe kende ntina libala esileli wana ke navanda na kati ya lupango bakabanga pa mama na biso antuka na olinga te mpe mama bongo na osepela na ye te mwana na yo ya mwasi azwi zemi ya mobali na yo yo oremake yango okobengana mwana to okoboma libala to okosala ndenge nini nakobengane papa mpo jamais mona kokoma mbanda mama akaza ke lokola li papa soti natikele libala avanda na mobali oyo amoni lokola amoni ke mama amona bisengo avandi mpe amona bisengo mama amona po bayeba mpe kolata bien mpo abiema mosusu mpe eyatira mibali mosusu omona alati mabe papa ntango azomona akwesami na mwana wana eza mabe wana aza papa ndoki ngaso aza mobali na nga vraimen oyo toza ne ndako moko asemaka mabongo ntuka na vina ya mobima natika olobisaka ye te po eloko oyo asali mwana oyo boti osente eza lokola yo bomi ngai na part na ngai soki mwana na ngai ya mwasi akomi na zemi ya papa na ye nakoboma libala mpona nini papa akesala buzoba bongo alingi ngai akelinga susu mwana oyo ye moko aboti ekosalama te nakozala na ye lisusu te na ndako moko nakosenga boyi na bana oyo babima basedaka soki papa aza na faiblesse wana ya kolinga bana antuka nakosenga bazoluka malédiction wana eza malédiction bakosala eloko wana te mwana aza mabe kwa papa boti yo jamais okomona nzoto ya papa na yo papa pe jamais okomona nzoto ya mwana na ye kwa aza mwana uti na kati ya libumu na ye eza mabe makasi na motema na nga bo mama na mwana na papa bango nyonso bakolongwa pai na ngai nazali bakende mosika na ngai conseil na opesa mwana oza mwana mokie fo luka pe ya yo mutu ya mwana mokie kiokendaka na batata bakolo batata bakolo baza na ndenge ebele bazozwela bana misusu bazozwa bango ke na ndenge ke alekisa ye na mwa nzungu moko ya bukoko na ye azwaka mwa babie moko ya ye me bana misusu pe ndenge baza wana balingi kobanga bapapa te soki azwi papa amoni kaka bien papa wana nazwi mbanda mama wana ya mokolo eza mabe eza malédiction ata mokolo moto nakoboma libala na ngai nobenga nde mwana nde aza zoba tato aboti yo oke kobima nobima nde na sens nini yo temoni ngo koma mbanda na ngai tova na ndako ata mokolo moto nga noboma libala parce tema za mobali na akotikala ka mobali na ngai jamais nakotikela mwana mobali nobenga na ye te nosala effort moni bakona ndosala ye ekote na vini mobimba bozali ko préparer mariage yo na mwasi na yo kasi tango ozali ko préparer dot to pe biloko ya libala est-ce que zali normal ko kende ko bombisa yango epa ya mwasi bombisa ozo préparer mariage na yo na mwasi na yo mais biloko famille ya mwasi basengaki yo ozo ke bombisa mpo na famille ya mwasi bon de tipo nanga eza na ba contexte mibale eza mabe peza mabe te bon mabe uti wapi parce que eza mokili to vivre te toyokaka ba histoire ya ndenge na ndenge ba réalité komaka biso eza na basi mosusu na vie ya bato bayaka comme ba missionnaire dans l'essence ozomona mwasi oza na ye na kati ya ndako bobandi kosomba biloko na bino ya pasi kiti mo ebonga mwa nini ekoti na ndako me mokolo oyo kobebana na ye azwi biloko nyonso ya ndako na nsima na yo ake nango epa na bino epa na bango après quelque temps yo na ye bobongisi biloko wana po ezonga ekomi pasi olimbisi mwasi nanga bobandi suvi mosusu obebani ye azwi su biloko ake nango esu epa na bango aya zongi na ndako biloko ezongi te bongo siko oyo ozobongisa na ye ya mariage mariage selingi koloba te tant topreparaka libala tolobaka ezaka bitumba soki tobandi deya koprepare mariage elingi koloba mpe kaka teke tobalana réalité mpe koya na kati wana tosouhaite te me koki mpe koya parce que eza vie siko soki obebani na mwasi wana na moment ya mariage biloko eza epa na bango sor nango ezali oza si famille wana bazongiselongo te
et que libéla mabe ce que vous préparez comme na yo eza mariage na ona moi si na yo d'ailleurs c'est le ko eza secret famille ba ko yeba teka ya moi si ba ba derrière que asombi ya komi derrière na nzongo akomi derrière soki na mbabula soki lo ni ba senga wana non eza le ko eza secret soki na ndako na bino insécurité ezali bolu ka soit famille mususu famille na yo pe mobilité bon bilo mususu peut malamu nango eza nini ils ont dépendre de la famille oyo ke ikokota parce qu'ils ont la famille à basi mususu baza ba responsable qu'il que soit problème yé on a moi sinayo ba condamner moi na ba on peut ba na droit ko zo biloko na yo ba zongisi voilà ba famille o ba éduquer o ba kula malamu so ezaka ba famille tozo vivre lelo tozo kota o kaka o ata moi na bango za problème bango ba zuka problème ba zongisi na mobile en tout cas ndeko bosana biloko wana et que libéla eza mabe makasi po oyebi motema moi c'était moko mwasi akoboya kobala yo ake kobala mutu mosusu moi yo déclaré bilo na yo eza te ou bien kozwa déception baboyi libala ngo so mwasi aboyi kozongiselo bilo okende ofunde pa nani ata epa leta baomona obolole vaut mieux yo moko bomba bilo na yo ya libala ozela ti mokolo okisa oke basalaka lisusu erreur wana te na bao nanu babala te basala erreur wana te ya kobomisa biloko epa bamwasi epa babokilo ezalaka te ezalaka te ezali malamu te eza mabe biloko nyonso biloko oza te babokilo mpe bamonaka yango te biloko wana ezalaka bombi na ndako na yo mokolo kokende okoki okende na biloko no nyonso iko babandi kosiki te na facture oyo tolongoli oyo toboyi oyo etikali yango oyo toboyi yango oyo totie boyi lisili eza kabo mabe ezali ka mabe osali mabe baosepela te famille na yo osepela pe te famille na yo osepela te aza biloko kobomisa yango mpa babokilo te ezalaka te banda bokoko ezalaka te kasi eza malamu te bakobomisa biloko ya libala epa babokilo te soko mbebe ekoti kuna biloko wana bayibili yango to bawamboli yango batekiteki yango yo kotuna nani oloba nasomba biloko na nga nabomisaki bakondima yo te bayebisaki yo ya kobomisa biloko ako yo oza na ndako te omoni omoni sikoyo makasi eza mabe makasi parce que soki sikoyo kea libala eza swati lobi to lobi wana ke lelo na namoni ona mutu moko be quelque part bosala bolingo na perdre na ozango soudan eke libela nakosala wana ta makambo ebele kaka po basi bazalaka basi mwasi amuta confiance pena ta mutu moko fosali nde surprise asutu kamba moko te boye ke te nasala yo ozaka esimbaka jamais wana pele ekotika kosala te nakosala ngo te ata ndenge nini jamais babatente bizengi nanga boye pena jamais pourquoi pas aza mwasi na yo bozalaka na ye donc tant déjà bokomi na niveau ya kosomba biloko ya libala c'est que boza même moral donc kobomisa biloko epa madame eza mabe te okozwa biloko bomi kuna à condition sécurité ezala soki ke kuna baza na moto ya maboko milai te biloko ekofanda kuna ndenge moko mpe epa na biso soki toza na bato ya maboko milai te ekofanda mpe epa na biso mais mpo na nga vomie ezala epa na bango mpo madame aza mpe na mwa sécurité ke na mobali oyo mpena biloko bazosomba eza mpo na ngai donc c'est un peu ça makasi pour kobomisa biloko côté ya mama bokilo eza science te ke ya kobala mwasi ya science te okepe otiki biloko tandis esesko mwasi wana azalaki na mibali azalaki yo na mosusu tandis oyo deja ozwi obombisi akoki mpe kowanga na ozwi biloko bateki d'ailleurs kaka problème ekomi na famille ya mwasi wana bazwi biloko bateki yo moto osali su perte esumba mibale okoki koeside mpe boye na art wana boye tandis oyo obenga mwasi omeka otalisa ye nde erreur oyo mwasi asali mokilo génération eza génération moko eza tellement mabe bango mokilo bacomprendre su te bacapacité ya mibali bango bakombolanda mingi ni intérêt tandis aussi da moins ke art ano osalaka te ya science ke mbongo eza ata na teki na nga mosusu ekoya mayebi te ke oyo apasaki mpo akangama mbongo wana moki asomba biloko
eza mabe makasi erreur wana jamais nakosala yango te bagene oyo da basupérieur nango oyo babe nango da basalaki yango eza erreur mpo nanga conseil na apesa bango basili moyen eza baluka méthode nini bakoretire ezonga. Soki mobali na mwasi baswani nani asengeli kosenga pardon liboso sujet et intéressé biso makasi na KNB. Bon, pona nga eza mwasi. Pourquoi eza mwasi? Pona mwasi faza soumise et pas mobali na yango wana fallait a solisa mobali. Ata naza na tort ou pas, mais mwasi fa bando solisa ma. Ba problème ya kana na mariage ou boy. Mais attaque ba problème ezalaka, attaque nga na sala yi mabe, mais moi si fois aka komi kitisa devant mobile. Eza bon. Bon. La vrai dire mingi vraiment zaka biso mibali. Tellement basi vraiment bazaka na moi de katoloba mutema munene. Azala mo mutema munene makasi. Voire même bamisusu pona kosenga même pardon pas mibali na bango vraiment basenga ngo na passe. Donc soki tokoki kocha na pourcentage soki toche 100% basi bakoza 20%. Mibali bakoza la 80. Na babi bongo po ani. Biso toza ba papa bazaka na mutema munene pona kobomba libota na bango. Na kobomba libota nde yango monaka tozalaka trop mingi na komikitisa. Donc réponse c'est ça que mobali faut kozalaka na komikitisa pona bomba foyer na tozana makambo ebele oyo ezalaka na couple ebele ya koswana tout eza pe na bamambo eza ya mutu ya makasi na kati ya couple le soit ya ba mingi pena ko swana nde ya trop mingi za kaka bambanda tout ba makambo wana. Donc pona ko inviter ba biloko wana mingi pene utaka pena pa mobile. Donc mobile nde pena nde mutazaka na ko mikitsa makasi deva mwasi. Merci beaucoup. Bon, bref papa mutako banana ko selfe muninga izali mwasi. Mwasi azali oyo azali soumise liboso ya famille. Alors mabe ekoko ya yo za na kanda ya za na kanda metango mwasi amikitisi ata mabe ezalaki mingi mobali pe akomikitisa bien que mabe mususu ezalaka ya des fois eleki makasi pa mobali mais soki mwasi amikitisi tango akomikitisa kimia izongi. Après cela, c'est quoi? Abandi kotalisa mobali que non esika wana bien que tozongi ndenge tozalaka ozalaki na mabe wana na limite que mokongo soso zonga ya lisusu tala mabe na yo ezali boye obala ngai na bolingo ngai pe na ndima yo na bolingo ezali tokozala na kimia wana lokola ngamoko na zongi si yo pe ifale oyeba mabe wana moyo esala malisusu ezate mobali pe akomiyeba akoyeba ke non mwasi na ngai azana bolingo puisque yende mutazali na soumise ya famille oya kokozala nano oya kokokitsa akokokotsa kimia na kati ya libota na ndako ya libala so mwasi baswani na mobali courage nyo to eza toujours na papa nde moto akobanda kosolisa mwasi na ye kopesa gentillesse nyonso to po adécourage bazonga ndenge bazala ezaka nde bongo. Alors peu importe raison est-ce que papa oza kosolana mwasi na ye so baswani peu importe mwasi aza na tort to na raison donc mobali kafa banda kosolana mais ça fait normal soki mwasi même nga mobali so naza na tort soit naza na raison nakokanga motema te mpona solisa mama bana ngai il faut azala toujours na courage ya kolobisa ye mpo tosola mpo bango bazalaka nde na kanda makasi ocomprendre bango nde bazalaka na kanda makasi so ozeli ye kaka rien bokosala même 3 jours 2 jours mpe akolobisa yo te. Ndenge toyebisaki bino na ebandeli edition lelo TikTok ezali koyinda mabe kuna
biso KNB tolobi désormais chaque jour na rubrique divers bobana koyoka makambo oyo ezali kolekana na TikTok yangwana na minute oyo tobengi basi nyonso oyo balongola bazemi bozwa bakiti bofanda pe boyoka eloko oyo. Ouais, na muta boti bana 4 na yo muto longola bazemi 4 bino nyonso bobota sauf ka muninga ya bokoli ya yo otinda ba na monde parallèle bazela ko pe na fin du monde ba ko beto maboka voilà jeune fille na ozolo bana oboti te mabele za kokuya ozolo bana oboti te libumu munene na bino nyonso nde bozana bobota donc voilà so yeba te bazemi longola obota dona muta bota bino mbale 1 do ya bota yo po bota sauf ka msu ya bota na mbali moko mais yo longola bazemi ya 4 tata donc 4 papa longola bazemi na bango non ya totika batu babota na pesi bino mbote au secours. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki no